Ouais, bandeko, merci mingi na bandeko to yo bozola ndanga bisika bozali. Na ye lisusu lelo pona tolo belaka makambo mboka comme d'habitude. Mbote mingi na la grande dame Eunice Banze, la dame qui donne des solutions. Bandeko boye bisanga na tia moi le pied oyeza tout droit. On a le collé tengami mamuke. Merci à la grande dame Eunice Banze et on a toujours na Gent Strat. Na numéro 91A na Alost. Donc bandeko yo sali moi tour te beta moi tour otala ko ya kotala makambo tour bagasoki to kosa ko be tour bagaya solo. Donc magasin za munene makasi vraiment o eza ko répondre na ba besoin ya bandeko na biso tout wana toza toujours na Gent Strat numéro 91A ndeko oyo zali na eco chèque cadeau chèque boleka. Botuna ba soko ebi moto ayaki akwebiseki ayaki na eco chèque azwaki biloko nyonso azaki nango posa. Merci mingi bandeko na ngai na moniawa la présence de Jenny Lembingazor Losako ndeko na ngai. Bandeko merci mingi na Marius Bainde, merci mingi na Vie Vincent Kambale. Merci mingi na Kulu toujours Klondouema, merci en tout cas sans oublier le héros national Vie Frank Djongo et Noko José Makila, donc il y a Joe. Il y a José Makila, il y a Joe Losako. Bandeko, na yeto solo là. Parce que passé pe était à ka, bah tu es présent. Passé était à ka présent. Parce que ce que l'équipe là qui va passer mon koboye, kopio maye le pona présent. Bandeko, 2 jours oyo. To moni situation oyo eleki na Goma. Situation eleki na Goma ezake drone ebeti ebomi ba Wilingoma na ebite soki baza combien mais oyo biso tozo zwaka na media drone ebomi ba militaire à M23. Tumoko atuni ngai mais bino bato a peuple mokonzi sikoyo bolobi nini pona eloko wana yuti koleka ya drone oyo ebeti kone ebomi ba militaire ya M23. Biso na peuple mokonzi toza ba observateur. Merci mingi Jenny Lembigazor, merci. Biso na peuple mokonzi tozali ba observateur. Toza kotala entre ba alliés pour M23 eza branche armée ya IDPS. D'ailleurs la fois passée na sala ki ba émission a démontré bino comment Tshisekedi atindaki Roger Lumbala na M23 pour na koluka Imperium. Ça veut dire c'est entre les alliés babomani. Donc liwa ya bandeko bakufi ba Wilingoma na epte so baza combien je ne sais pas. Donc pour ngai ils ont entre ba alliés Wilingoma kufi pour aza militaire akufi na front akufi le musala na ye. Akufi les autres quoi chauffeur a sala accident akufi na accident ça veut dire musala na ye yango na akufi. Mais ils ont ba innocent oyo baza ko kufaka. Oyo abe Sole auti monseigneur Sole auti koloba. Ils ont ba innocent bazo kufa, ils à côté à Félix baza koboma, ils à côté à M23 baza koboma. Wilingoma kufi na ina musala na ye comme un militaire. Donc liwana ils a plus professionnel. Mais ezana muto alala ki na ye. Ba ye bakati mutu ba kangi ba jeune ba bomi bango. Liwana nde ba liwa oyo parfois ngai ko déranger ngai. Mais le reste ils ali gain ya musala na bango. Donc Wilingoma ufi na habite ce cadre ce qui membre IDPS ça veut dire IDPS a bomi mutu IDPS. Pour Wilingoma zaka mutu IDPS. Donc makambo oyo ya bango ne ba obomana mais eloko na lingena lobaka ka boy. Bon na la kisana image moko awa. Pour tout le monde quand même bato ba sepeli hein. Bato ba sepeli. C'est normal. Oui, ce que sepeli au monique ndenge eloko eleki ya Wilingoma monique au sepeli ndeko nanga ko bomba na te hein. Sepela na yo parce que ça fait partir na vie ya moto. Faut ko kanga ka ba sentiment te. Wilingoma kufi ba sepeli.
mais tokende nano totala toyoka nano banani yango basepeli tokende totala bandeko na ngai po biso tozana biso ba observateur tozana iloko ya koloba te po place oyo bato basimi minduki yo moto ozanga munduki okoloba nini okoloba eloko te hein? Mais biso quand même toza ba observateur tozotala bino bobomana etali peuple congolais te hein? Etali peuple congolais te makambo na bino bozo bomana wana tango bokosilisa peuple sikoyo ayebi eloko nini akosala mais pour le moment biso na cadre ya peuple mokonzi to constater kaka totala Willy Ngoma akufi tolanda bolanda botala mama wana bien botali mama wana uzomona mama azoloba na oyo azosala ngwa umoni awa toza en pleine Bruxelles ba mama oyo surtout mama obomoni asali boyo wana mama ya Bruxelles basepeli po Willy Ngoma po eza ba video mibale hein basepeli po Willy Ngoma akufi mama sepeli mais mama oyo aza nani mama oyo aza kaka ba chintu kandi boyebeli bango mama oyo soki boyokaki periode moko balobi esona bokechu babeti mama bakomi kobeta ba mama oyo akenda en pleine matonge na kolakisa bino mama zo lakisa ke touti kobeta ye babeti ngai mais la même maman wana muto babeti ye bayaki ko filmer ye na hôpital même jour hein ba filmer bazo tie ba mai to koma na 20h boy fête ya Félix ezalaki premier voyage ya Félix awa aye mama oyo muto balobi biso to betaki a se retrouver na fête to kende botala mama ngo bien pour bo comprendre que ba mama oyo eza ba mama o balinga o se respecter te comment eza ba mama oyo bato balingaka kobimisa bitumba na kati ya pays donc okosela bana ya bato makambo mama oyo nadi oyo na lakisi bino moko bokende kotala awa bomoni azo sepela ndenge bato ya M23 bakufi mais total asko mama oyo akosela nga na bokechu déjà ke tobetaki ye tokende tolanda siko bomoni ke mama oyo aza gera ba mama oyo bazalaka koti na ndako na yo aibi mafuta tina munoko pa kendo cha pondwe pa na ye ba mama ya miyibi ba capable ya kokosela bana ya baninga tala mto yo ka mama oyo bande ko ngai tolanda mama ngo yeyo bozela na bomona bande ko bozela bomona mama benda mukolo azokosa botala mama ngo tellement bande ko bozela totala bomona ke mama ya mukolo po aza taliban ye oyo omoni mamango ye wana chaussée de Wavre tomoni mama na biso akolela bolanda même explication na ye bokomona ke mama bolanda nalobi ngana bana na Alsace Lorraine kuna kenda kosoma mapa na GP il faut kende na kuna kota na fortis bolanda mama we ata elobila ye botala lera na kei na gizer na ningina kende bona moni bukecho apesi mukongo alobi taliba ye wana na yoga taliba ye wana
papa namonika bato bakoyelinga soki 20 babandi kobeta na mibali na basi namoni mwana mobali moko aoyo azofinga oyo abandi kolobake boya kosala marche mwana mobali moko aza na mino eloko na mwana mobali moko aza na mino wana ngai na mwana mobali moko ya pembe azalaka soki na groupe ya babuketi na peuple mokonzi ya aza pembe lokola beti boye alobaka ndeko namoni bango bazobeta na bana basi pukupuku sapatu ezalaki suna makolo te ngai natuni bakasali munu baboboma ye munu baboboma ye munu baboboma ye ozoyoka lokuta en tout cas bandeko na biso oyo eleki na Bruxelles awa tosepeli nango te comment bato bakomi kosala omoni mama oyo ata elobile na ye ozomona ke azokosa bino moko bomoni ejari ya bamama oyo basala bavi ya kala alobi ke biso tobeta ye nazongeli video oyo mpo namoni awa bango bazosepela na koya mpo na nini alobeli yango makambo mama oyo aza koloba nazongeli yango na koloba mpo anini azoloba mama oyo jour oyo alobi babetaki ye bandeko tozalaka meme te ezaki en pleine matonge nga na bokechu toza nano epa parce que biso bato toorganisaki manifestation toza nano epa bokechu toza kozwa baba tango wana oyebi ke tobimisaki badrapeau ya Zaire tozozwa badrapeau baparlophone babafle toza ko na mutuka toza kocharge mama oyo pa babetaki ye bamoni aza koleka kuna baterrainema esali entre ye na bamama mosusu banini toza te toye kokoma boye makambo wana na toyebi ata ndenge elekaki te toyebi yango te me tala lokuta bataliba basala yango mpo na biso na makambo toyebi te tozalaka te bino moko bozomona mama oyo ce qui est grave bake même kosenga na ministère intérieur sitting basalela biso sitting banda badepute na bango ya baluba ya awa basalela biso sitting na matonge bokechu na eso esengeli ko refule bango esengeli bazonga esengeli basala boye mama oyo na makambo alobaki toyebi yango te tozalaka pete donc aza kopesa na ba précision ke bokechu apesa ki mokongo alobi taliba ye wana eske bandi tala ba mama lelo mama oyo ba se retrouver ke baza ko sepela na liwa ya bawili ngoma siko na lobi bande olanga yo po ngai wili liwa ya wili ngoma etalinga te parce que akufi na mosala na ye nayebi ke mosala ya soda ezalaka bongo akufeli cause ya ye oyo nga nayebi yango te mais nayebi ke mouvement ya M23 ezobomaka ba congolais nayebi ke mouvement ya Félix na ni ba militaire ya Félix bazoboma ba congolais mais awa siko bandeko na biso awa tomoni bosepeli na version boyoki bazoloba ke 2028 élection ekozala te mama oyo azaki innocent lobi aza ko annoncer déjà que élection ekozala te ça veut dire mama koti na kati ya politique élection ekozala te na 2028 mais bandeko awa bino bosepeli liwa ya Willy Ngoma bosepeli liwa ya ndenge bobeti drone mikolo eza koya neti ngai soki ekomeli oyo kokomela yo en tout cas na omela nanga champagne wana penza na loba clé na komela nanga champagne po ngai na kozala wana te na fanda kimia kaka boneti ya Willy Ngoma ezosala nga ni chaud ni froid parce que aza na engagement mon côté na moto ya mboka non mais moto aza na moto ya mboka jour wa kozwa poto ebi ke ko beta ekala mingi te bande ko boya ko ganga awa te bolo ba ke eza tribalisme bona nini bozo sepela na liwa ya moninga te ngala moni bo sepeli na liwa ya oui ya bato mususu bo s'attendre ke bino moko kaka tende bozana monopole ya ko manipuler drone bozana monopole ya ko manipuler drone te OK to silisi makambo siko na ye na sujet ona lingena lobela na zueli place oba mama bana ba lobeke 2028 Félix a otika soki na 2040 soki 50 tokende sikoponga na ninga koyaka na maloba na ninga koya na ba preuve
tokozongisa bino kaka na bamaloba na bapreuve. Awa bino boza ko engager bras de fer. Parce que jusqu'à présent Félix atika okutana na lumbe te, atika omona kutana eloko te. Mais tolanda Félix. Tolanda Félix. Boyoka Félix, Félix yewana tolanda ye po bo comprendre que awa bino moko bozo kende ko luka ngambo. Toko pekisa bino te. Mais boye baké bande ko na ngai. Et qu'on change la constitution, ils ont ça qu'avec, hein. Tolanda Félix. Tolanda Félix. Est-ce que c'est le même Félix ou bien Félix Moussous? Tolanda. C'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester vivant en bonne santé dans ce pays-là, à la tête du Congo. C'est pas normal. Ne peut jamais faire plus de 2 mandats. Wana maloba le jour où le président Félix Tshisekedi a franchir limite na maloba na et si lipo na ye Moi, je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça. Parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester vivant en bonne santé dans ce pays-là, à la tête du Congo. C'est pas normal. Bande kolangai bayebaka peuple na maturité na tango boza kozwa biloko boye boza ko se poser ba question, est-ce que biso bato toza ko telemela Tshilombo nde toza na faute ou bien Tshilombo nde problème? Awa bino moko bozo yoka Tshilombo alobi un homme normal ne peut pas faire 2 mandats au Congo. Un homme normal ne peut pas faire 2 mandats. Azan a raison. Le même Tshilombo, nakoyoki sabino, parce qu'il y a la linga koya toujours na maloba. Le même Tshilombo tozo yoka eli susu awa. Awa Tshilombo azo mona ke non? 2 mandats non. Eko simba te. Tolanda siko Tshilombo na opposition aloba ni. Tolanda Tshilombo na opposition aloba nini par rapport ya makambo nyonso oyo bandeko ngala linga koya toujours na ba preuve parce que tolanda Tshilombo. Alors pourquoi craindre cette révision de l'article 220? Ce sont peut-être que des rumeurs? Non, apparemment il y a des manœuvres pour le faire. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des informations très sérieuses. Et pourtant, Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, a bien dit qu'il y aura ce flambeau civilisé entre président sortant et entrant. Ce monsieur est très bien connu pour dire une chose et faire le contraire par la suite. Il est là dans son rôle, mais demain, lorsque le scénario catastrophe sera mis en route, ce sera le même qui reviendra pour dire le contraire et essayer de le justifier, nous le savons. Que fera l'UDPS si Kabila réussit à faire sauter justement le verrou de la Constitution? Nous le combattrons, mais avec tous les moyens que nous aurons à notre disposition, ça c'est clair. Nous ne l'accepterons absolument pas. Satange bele bandeko boyoki Tshilombo alobi bien batuni ye soki Kabila alingi a changer constitution. Maman Mireille Bosenge Losako FM les sages Losako alobi ke tokotia tous les moyens na biso tupo Kabila a changé constitution te. Na 2015 Kabila alingi a changer constitution, a modifié yango. IDPS bimate bakima Tshisekedi papa apesa mot d'ordre à lobby makambo oyo za koleka ya modification ou ya changement de constitution etali IDPS T. IDPS boya ko bima na 2015. Mais batu ba bima Kabila akoka ko changer constitution T. Blocage ya Kabila a changé constitution te et salema sans IDPS. IDPS bobima kite
Pour mot d'ordre ezaki bo bimate. Siko awa bino boza ko s'engager. Na koloba ke tokende tolanda Félix. Tokende tolanda Félix. Po ngai na linga koyaka na ba preuve à l'appui po bomona ke tosala makambo toyeba makambo nini oyo bolobaki avant na oyo eza koya na sima. Po biso musala na biso ezali ko dénoncer et surtout pas ko bungisa biloko oyo muto alobaki. Comprendre? Tolanda bandeko na ngai bolimbisa ngai tokende boyoka toyoka ide nani Chilombo tolanda ye eza eloko bosi boyebi yango Fabrice pa yebi yango FM yebi yango très bien toyoka. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Bandeko. Boyoki Chilombo. Tango Kabila zaki na pouvoir. Boyoki Chilombo alobi soki kaka ba Kabila meki ko simba constitution ba ko sala tout à ko changer constitution. Mais tango ekoma ki jour affrontement, IDPS bunga. Obiso makambo wana etali bisote. IDPS abimate. Batu babimisa batu libanda. Katumbi, Fayulu, Muyambo, Kamere, Bangonde Bazaki, Bamobilizaki Pepe. Après, constitution bakokaki te ko changer. Na période wana, na ba Brazzaville, na ba Rwanda, ba changeaki yango. Mais na Congo elekaki te. Sans IDPS. IDPS. Omoni munoko botiaka wana. Mbanga obotiaka. Tokomona ngo na changement constitution. Tokomona sikoyo kibuki elombe na bino bolobaka biso toko changer ngo na ko tokotala. Avant bino ba o bazala wana ba meka ba kokate. Siko boyoki Chilombo linga lobby. Donc pour na bango il fallait pas ko changer constitution. Mais awa na uti ko lakisa bino version o ya mikolo comme akomi na idée ko changer constitution Chilombo akomi roi. Nani akopekisa ngai? Chilombo. Kabila pesa ki na orgueil lola yo hein. Mais Kabila ezana mutu moko apesa ki e conseil. Apesa ki e conseil. Na tokota lawa. Donc bande ko ngai changement ya constitution IDPS azo meka mulai ya ba congolais. Hein ningi baloba hein tia misapina hein pas koba hein. IDPS azo meka. Bon mekanano po avabino bato mususu ba meka esimba te bande ko tokende to yoka lisusu même Chilombo ana to yoka ye na kende na yoki sabino bande ko boli misanga parce que ngala linga ko ya toujours na ba preuve na iloko auti koloba wana alobi boye constitution eza ko empêcher te pour na kopesa social ya peuple na peuple ye muto alobi yango biso pe tolobi Chilombo constitution eza ko empêcher te pour opesa social na peuple eza ko empêcher yo te tokende sikoyo toyoka population na période ya Chilombo baza koloba nini parce que Chilombo alobaki bakoko changer constitution te pour constitution eza ko empêcher te pour batu ba pour ba tia vie ya batu malamu mais awa siko tolanda siko na période na ye constitution est-ce qu'il y a empêché Chilombo toyoka na ba mama oyo toyoka na le rais azo to banga lwana na mama bana banga mo kete na le na rais bebe rais retu be kai mo so so ma ndaku na bango na gouvernement Kabila zaki bongo te ata to finga ke mezaki na bongo te pas de l'équipe siko bakasi ko de en tout cas to ko kokate pas c'est l'équipe to kokate boité quand rais azalaki en tout cas makambo ezaki malamu kosika ko soki moyen ezali amoni ke moyen za susa ko senga banda apesa tana mutu mususu a remplacer po mboka
mboka na biso souffrance eleki makasi. Ah, sinanga bazonga to kufide kokufa lisusu nga makala malufa anga nde yango tozomona okoka makala malufa anga yango nde tozokamwa kuisi ezali 25 000 ekomi 40 000 seke dia tomate kesa tomate ekomi 120 000 150 000 pilipili kutu koloba te biso kutu akoloba te savon tosombaka 300 200 savon ekomi 700 800 fufu yango ekomi ba 150 000 tele semuli lelo na uti kosomba semuli 32 000 titala market omoni market oyo tobaleki osomba yango biso 200 mais lelo tokomi osomba yango 500 francs toteka yango na 800 700 awa na wenzo oyo ngombe 1 kilo ya viande $20 40 000 so 40 000 mbongo etikala combien c'est que loso 40 000 c'est que semu 35 000 bida huile 95 000 tokomi wapi mama oyo ye azolela leka raisi nayebi te soki mama aza mobali ya bato te mama azolela ye kaka raisi azonga siko Tshilombo constitution eyempêche bamama oyo prix ya viande ekita constitution ya Congo boyoki kolela bamama wana eyempêche yo po bamama nyonso wana en général ndenge baza kolela biloko imati po ekita constitution eyempêche po travailler po bamama oyo batekaka base retrouver ke biloko ekiti Tshilombo il faut tika distraction Tshilombo meka mosapi na epa akoba ni bolobaka wana Fabrice balobaka nini okokutana nango yo mutu ya liboso outi kodana la outi kolakisa bato ke olobaki que constitution za ko empêcher te po bato biloko akolia ekita constitution za ko empêcher te po bana batanga malamu est-ce que Tshilombo o résoudre problème ya bana classe po yo kende malamu ko kende ko sauter côté ya constitution est-ce que Tshilombo o résoudre problème ya nzala ya population boye bisangai changement de constitution égal à combien la vie sociale à peuple est-ce que ce qui va changer le constitution nde ba mama oyo baza kolela ba vie na mango ko changer marchandise côté belé ba soso e kokota ba ngombe Tshilombo ba débat wana ko changer ba constitution eza biloko moko ya bato ba mayele te mais bato ba sa mayele ba comprendre que eza débat moko na terrain moko glissante oyo zo kende wana. Ce que l'Ingi ko changer constitution, il fallait d'abord résoudre le problème au nautiko qui sabino awake bato balia ba mela batanga. Est-ce que Tshilombo na yo moko ndingo za wana ozomona ke o réussir ya kopesa peuple au mai, o réussir kopesa peuple au courant, o réussir kopesa peuple au biloko akolia bo échouer voire même mutuaye ko sala campagne makasi ya Tshilombo ya Kabila c'est Tshilombo. Muto ya kosala campagne po bato bayoka posa ya Kabila c'est Tshilombo. To travailler mingi po to pousser Kabila au moins aya ko bongisa Congo bato babosa na Kabila mais lelo Kabila zongi na mitu ya bato parce que Tshilombo a échoué na uti koyoki sabino awa oyoki bato nde baolela Kabila grâce à nani ya Tshilombo a échoué. Tshilombo peuple a besoin de changement de constitution parce que constitution on prêta qui n'ango serment constitution il rendre les lobes comme ba millionnaire comme ba riche même constitution peuple a bénéficié de la constitution à la terre famille na onde bo bénéficier na constitution Charles Mangongolo ça konde kona ngai nani na monini Gile Musese Senga olobini ni Tshilombo nde aza kosakana na bino apesi yo nini peuple zoba. Donc lelo soki Kabila azongi na minoko ya bato na ba penser ya bato na ba sevoir bato c'est Tshilombo mutu asale les campagnes lelo bato bakomi ko comparer entre Kabila nga mutu na olobango te boyoki yango bato bakomi ko comparer tango ya Félix na tango ya Kabila parce que a échoué. Tshilombo peuple a besoin de changement de constitution te peuple a besoin de changement de vie. Peuple a besoin de changement de constitution. Peuple a besoin de sécurité. Tala koma kulune komi na Congo. Police na yo moko nde komi na sécurité à peuple congolais. Entre temps pour fabriquer ba milice na Congo, na Kinshasa, ya IDPS.
tokende toyoka lisusu bandeko na ngai ponga na lingana na ngai na kala ba preuve toyoka bandeko na ngai Chilombo alobi nini tolokende bandeko na ngai ponga na yaka na ba preuve yaya ngala lingaka vraiment ko ya kolobela makambo yo na lobi omona mosusu biloko zoloba wana preuve na ngo eza wapi te ngala yaka na oyo moko yoki après au juge soki oboyi soki ondimi de comprendre mais ngala yaka plus na eloko na lobi après tolandeli yango comme toloba na makambo ya constitution tolanda lisusu bato ya IDPS tolanda bato ya IDPS o camarade ya FM Les Sages tolanda camarade ya FM Les Sages. La meilleure constitution jusque-là que notre pays a connue depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Pourquoi est-ce qu'elle est la meilleure? On l'a toujours dit, on l'a souvent dit. Elle est la meilleure parce qu'elle pose les principes fondamentaux de l'état de droit, du constitutionnalisme. Elle protège également d'une façon particulière, plus qu'aucune autre constitution auparavant, les droits auxquels les Congolaises et les Congolais, le droit donc, nous l'avons toujours dit. Mutu aza koloba la Congolais tout oyo ba la politique ba yebie ba benga ka mbata. Il est très mbata. Il est très mbata. Bomoni comment IDPS eza ko défendre constitution na tango Kabila po ba simba yango te. Na tango Kabila. Oyo bomoni aza mutu ya IDPS. Tango wana Kabila aza ko sala menace pour a toucher constitution. Boyoki bato ya IDPS eloko baza ko lobawa. Les meilleures constitutions na monde eza yango. Si comme makambo ya ko changer constitution bokomi nango euti wapi. Tant longtemps bo défendre constitution oyo. Ba simba constitution te. Ngai nazo ndé na ba preuve please. Basimba constitution te. So idée kaka le même mbata po nazu eloko angote. Aye ko zonga po na modification ya constitution. Siko bazo mona banani bazoba. Tokende toyoka. Parmi bato ba contribuant na ko sala constitution ana. Bomo na ke bande konabiso oyo soit disant ba intellectuel congolais ba poison koleka même Kagame. Les politiciens congolais sont très méchants, très mauvais, plus que même Kagame. Kagame zané makasité. Mais bateau yo baza ko rendre Kagame azala fort ezali ba marionnette ya ba politiciens congolais. Tolanda. Irem, autopsie, rien n'a été laissé au hasard, d'autant plus que les auteurs, monsieur le doyen de la faculté de droit, mesdames et messieurs les professeurs et chers collègues, distingués invités, je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour cette heureuse initiative qui a permis d'examiner la Constitution dans tous ses états. Photographie, radiographie, IREM, autopsie. Rien n'a été laissé au hasard, d'autant plus que les auteurs comme Stephen Breyer estiment que la durée de vie moyenne d'une constitution est de 17 ans. La nôtre a dépassé ses caps et rentre dans la catégorie des exceptions. Boah. Atangi soki américain wana soki asala ouvrage moko na ouvrage wana aloba dire ya constitution ezalaka 17 ans après 17 ans il beaucoup changer constitution bande ko botala bandokyo na koya no pona expliquer na ce monsieur les lobos za ko traiter bato ba collabo bokecho na eso bokutani na ba José Makila bokutani na ba Frank Diongo ba matata po ba collabo. Mais Mutoyo a commis pembeni à Félix. Ex-ministre intérieur, ya Kabila. Tout le monde qui collabore na été.
président ya parlement ya Kabila moto Boshab to moni place bolobi teke Félix moto anaza kolabo apusa na pembeni na ote mais lelo ba taliban tout bazo betela Boshab maboko ke il est très intelligent et pourtant c'est le même Boshab oyo a combattu biso tango balinga ki ba changer constitution en 2015 le même Boshab oyo alobaki que c'est possible ya ko toucher constitution et tango wana bata IDPS baza ko défendre constitution wana mais Boshab oyo a défié bata IDPS a lobby constitution c'est possible ya ko toucher mais bata IDPS bo te kolanda Félix a lobby baki ba simba constitution mais le même Boshab wana les lois a pembeni ya Félix bandi ko botika ko ya kusakana kana biso ke bosololi na ba tata poyo bosoni ba kolabo mais Félix azana ba oyo ba travailler ki na Kabila mais bangonde ba komi ko sala lelo Boshab a travailler na Kabila Lumanu a travailler na Kabila Jacques Njoli a travailler na Kabila baye ko bakisa tata oyo ya IDPS mbata bangonde ba fandis ba changer constitution qui collabore na bango elongwe qui collabore ya Boshab elongwe qui collabore ya Lumanu elongwe qui collabore ya Jacques Njoli elongwe ba komi ba santo parce que bazana kati ya labo pour ba changer constitution mais boketu na eso ba komi ba collabore boko ka biso makambo na Cécile toko solo mutu nyoso toko solo na mutu nyoso boko sakana na batute Boshab oyo biso a telemi biso a bondisi biso pour changer la constitution mais lelo Boshab a komi na kaya Félix boyo ki biloko ba déclaration ça bonazogi la siko Boshab na ni déclaration na ya lobi que chaque 17 ans selon ouvrage a tangi kombo américain moko poko na ko impressionner bino ala ki sabino ke ya yebi chaque 17 ans il va toucher constitution va changer la constitution parce que oyo abino déjà sali 20 ans dire nango ça eza dépassé Boshab bo soki ezake ouvrage ya ba américain wana zolo ba na sénateur wana ke chaque 17 ans bakoki nani il faut que changer constitution bo ebisanga na Amérique depuis soki 1800 combien soki 1500 combien ba changer constitution na bango combien de fois pozo tanga ba américain ba changer constitution na bango combien de fois pourquoi bozalaka soki bokomi liboso ya mbongo boye na mwa mayele muke bozwaki na classe elongwe Boshab, est-ce que vous appelez la fière? Yo Boshab, na tango ya Kabila, oyebi ke mwana na tuta mutu. Mwana Boshab aboma mutu. Bakimisa mwana Boshab. Tango wana Boshab asa homme fort. Justice et salemate. Le même Boshab a commis koyako na idée à changer constitution Félix peut abattre lié parce que ils a pour intérêt na donc tozali soki ils a pour intérêt à Félix mutunyo so komi na yo musantu bokosi yambalo tokende bande konanga tolanda toujours Félix bomona ke bato yo ba osakana na biso na ba déclaration na bango après bato moso nango normal tokende tolanda tolanda ni eloko moko na tia kyangwa omona ke Félix aza ko sakana na bato akanisi ke batutu baza ba bololé constitution na mekanano ya IDPS bo mekanano parce que parfois isenga ke na quartier biso ezaki so da omoni biso tango toke na Kindu tokomi na Kindu boy komi to utaki Lubumbashi il faut que ndeko sukula kama ina rivière siko tango ke na rivière kuna pobo sukula bien il faut bo bunda pesa bo se confirmer omoni IDPS atika ko bunda te abuka kabuka kana ekaka mais ta eza koya IDPS ko senga bo défendre pouvoir na bino bo bundelango tokende tolanda Félix na ba momo ko alobaki wana après to lakisa bo monake muto aza muyibi. Vous ne trouverez jamais que j'ai des maisons, notez-le, jamais. Pourquoi? Parce que quand je meurs, je n'emporte pas ça avec moi. Et j'ai éduqué mes enfants de cette manière en disant, moi je ne serai pas un papa qui va vous laisser des tout ça. Non, ça ne sert à rien.
battez-vous, profitez de ma position, faites ce que vous avez à faire, faites-le bien, honnêtement, sans chercher de haine chez les autres, en respectant les autres. Monsieur le Président. Et mes enfants, je suis fier d'eux parce que ils ont un comportement digne de... Ah, boyoki, hein? Félix a fier ya bana na ye. Baza na comportement moko digne. Félix a lobby azana banda côté libanda. Oui, bazo bomba, bazo somba banda bazo bomba. Mais tout ça ya ba preuve mosusu ezo la kisake. Ce monsieur c'est un danger national tokendi. Total. To bandi na no po a lobby. Ko alobi ke ndako azana ndako te. Bandako na mekai ko luka ba preuve ya bandako awa na retrouva ki yango vraiment te, mais quand même tokende botala eloko oyo boko yebisa ngai façon oyo toza komonela makambo na biloko Félix azako loba soki eza ya solo parce que Félix c'est un voleur baki bandeko tokende. Félix c'est un voleur. Azokanisa ki bato nyonso ba zoba batimba te. Hein? Bandi ko bolimbisa ngoma muke parce que ozela totala omona aloba akomisi bana na ye baza bano bakoli na éducation ya bien. Bandeko na meki ko sélectionner au moins 7 à 8 journal européen français, bah DHL, bah DH, bah la Libre, la Africa nini, bango tout, bah publier le lokoyo. Bomoni ndakwana. Ezali château. Et château oyo, c'est là bah journaux nyonso ikomami. Et lobi Félix a fouté la kayango. Château oyo a fouté la kayango. Sikoyo boyo ka sikoyo ba fouté la kayango combien par mois? Ba journaux tout ceux qui olingi obeti kakake quoi maison ou bien château de Félix Tshisekedi à Bruxelles et ko bimisela yo ba journaux ebele komaki eloko oyo. Eloko oyo Chilombo a fouté la kayango. C'est là bas journaux tout ndenge komi. Mais afutaka combien par mois? Afutaka 20 000 € par mois comme locataire. 20 000 €. 20 000 € par mois bande konangai. Parce que ceux qui na lobby olobaki o okosaki comment na ko bimisa ngo po bombo tanga ngo peza po bato mususu bazalaka botala yango oyo afutela kango 20 000 na bendika place à 20 000 po bomona bozela abenda ngo peza po bomona yango oyo monta yango wana 20 000 na bendi yango wapi na journal eza journal les soirs na journal les soirs. Journal les soirs, ce que au matin moké pour bokolobake, ote tozo mona clarté yango yo pour bokoya awa aza voisin ya wayambo omoni yango wana 20 000. Siko boye bisanga muto aza kolobake ayibité. Félix ayebi même salaire na été. Comment mutu akoki ko futela ndako ya 20 000? 20 000 wana eza loyer. Entretien à kukufuta gaz, courant, maille. Donc, à Komakati, na ba 28 000, 30 000 par mois, moutou azolo bake. Donc, il y a azolo travail pour Namboka. Comment moutou, kaka loyer na yo moko par mois, il faut qu'il y ait 25 à 30 000 par mois. Bon, calculer par an, c'est combien? Boye bisanga bandi konangai. Boye bisanga parce que eloko yo muto ya monika chetembe beta na Google eza eloko bimaki na ba journaux tout. Ce qui ezaki lokuta il fallait famille Tshisekedi ba porter plainte. Eza na ba journaux tout soko betika na Google pour Kongola tanga na été.
Et ça, il y a qui makelele partout. 20 000 les a pour la loyer. Ce qui tolingi to sangisa. Gaz, courant, plus que bon, ça va pelouse. Bande ko nangai. 30 à 35 000. Boye bisanga déjà mutu soki azako futa. Et là, même il y a 30 000. Donc, ça dépense dans le loyer, 30 000. Mutu wana bokolo baki azo vivre vie simple. Azo vivre vie simple. Tokende kana maloba na ye wana. Boyo kasikoyo. Et loko mosusu na lingina la kisabino. Po ya lobi ke bana na ye baza ba exemple. Asala katu koyebisa bana na ye et lelo bana na ye alobi bana na ye baza ba exemple selon ndenge ya edika bango donc baza ba exemple. Tokende tolanda. Bana na ye ba exemple. Mwana na ye abeti masasi na kati ya boîte. Exemple malam. Ok, t'es le fils du président, mais c'est pas pour autant que tu dois tirer sur des gens. Putain de merde, depuis quand il y a les armes, Anthony, ok, t'es le fils du président, mais c'est pas pour autant que tu dois tirer sur des gens. Putain de merde, depuis quand il y a les armes, Anthony, ok, t'es le fils du président, mais c'est pas pour autant que tu dois tirer sur des gens. Boyoki bandeko nangai. Félix a oti koyebisa bino ke bana na ye bazo se comporter bien. Baza ko se comporter bien. Est-ce que oza comportement y a bien tokende tolanda bandeko nangai. Même ici c'est We outside. Yo Tony, happy birthday my nigga. Ake kosala anniversaire na Dubai. Champagne ezo coûter ba 5 000. Ye wana omoni botala nde bakomi nini Anthony Tshisekedi, le prince du Congo, le prince of Congo. Bala liboso na mona omwe bakomake prince ya Mbujimai, ba ko prince du Congo ye wana muto Félix alobiki baza ba exemple malamu. Mbongo ya leta. Botu na ye asalaka wapi? Na Dubai bakende kosalelo na boîte. Basalelo bomona yango na bakomi wana Anthony Tshisekedi soki nini Prince of Congo. Mais boyoki papa na bango azo komisela bino ki bana na ye baza ba exemple malamu. Soki bana no baza ba exemple malamu. Justice eza wapi pona bato ya betaki masasi po na information tozwaki ke akotaki na boîte azui masasi nani bali a beti yango na se. Comme a betaki na se na sima balu ane dendi ekoti mwana mwasi na libele. Ekoti na libele. Justice eza wapi? Mais lelo ndeko na biso soki kamezelo nani comme on est nani alobani terme ni alobaka maîtrisable bokangi pour rien. Mais mwana ya Félix a beti masasi. En dehors de ça, a beti bomona ki jeune garçon na famille qui sombe. Ba beti Félix a sobi sake bana na ye ba ba exemple malamu. Bandini onangai, on doit se débarrasser de Félix et na clan et on doit se débarrasser de comment ba dikolanga to koza un vaurien moko boy aya ko kanga nation ba dikolanga. Soki oza vaurien, oza engagé na makambo mboka to kolobela o mingi te hein. Mais ceux qui osent un engagement pour la makamboka, de konangai, tokote le melaye, tokote le melayo, bande ko tokende siko tolanda. Makambo elelo bino bato ayi de pesi bozo sala lelo. To mona ngona bato akabila. To mona ngona bato akabila donc eloko asika na makambo bino bozo sala ezate. Bo mona ki semaine 3 jours passés. Bandekoyo bauti ko attaquer siège ya Katumbi Charman bauti ko attaquer yango toyo total bozela bandeko na moni ete bandeli na kati bozala ana moni bozo kabino moko balobi nini ba di progrès ba ye ba di progrès za milice ya IDPS. OK toke
wana batie kobuka siège ya Katumbi. Awa bato ya di progrès milice ya Félix bozo kane ba okomisa ye bakei à l'occasion de rien pour attaquer siège ya Charman Moïse Katumbi. Il n'y a pas longtemps, même 3 mois, ba oti ko attaquer siège ya José Makila. Awa bino bozo sala ba comportement oyo. Toyoki mo tribalisme na kati kunate. Toyoki teke bolinga kabiso baluba te. Tango bino bokomi ba champion à toute catégorie à kobuka. Toyoki mo tribalisme te. Mais eloko na koyebisa bino ke avant bino ba pesa bino pouvoir, ba mosusu bazalaka wana. Avant bino bokoma place bokomi wana, ba mosusu bazalaka wana. Donc eloko ya sika o bino bozo sala ezate. Tokende tolanda avant bino. Batoyo bakangaki obouge boye ba ko beta ba donc ko tumba bazalaki pa le botal raisi mingi raisi elo ba shadari kape taza mo komo la raisi kabe momoni boyemba ki bango pe bayemba kala. Bande olangai ba Taliban omoni avant bino omoni bango pe bazoyemba bango quand même bazaki pe bien organisé na ba beret rouge banini bango pe bazako yemba loyenge ekosaka botuna bango bakenda wapi lelo basuka wapi bino batoyo bozokanisa ke après avoir collé à viande ya mbwa boye ko buka babiloko batu bukanisi ke bozana monopole à violence. Ava bino bato basala ba violence, bango ba chaleur, ba rimagie, lelo a rimagie wana komi kuna. Na ebite soki drone pe zwa ki na ebite. Ye quand même ali magie azui taya kokima. Ari magie azui taya kokima. Mais bino po ari ja magie za mwana poto azala kawa. C'est normal, moi, na poto, kaya nini pa oko luka pa obimi. Mais bino, même, na ebite, à part ko uta na mbujimai, boye makolo. Soke yindi lelo, boye de ata Brazzaville te. Awa bino boza ko provoquer violence. Boye bike ava bino batungusu basala ba violence wana. Boye biango. Boye bike ava bino. Ba chaleur banani bazalaka lelo batie wapi basuki wapi awa bino bozusa soki bosisi kolia nyama na bino ya mbwa boye bokomi ko buka mais boye bake après pouvoir ya Félix c'est là bokomona ke mbwa eza nyama ya kolia te donc pona bino bokanisi ke bokomi na monopole à violence, bo attaquer bato na poto mabe, bo attaquer na Congo mabe, bo attaquer ba journaliste mabe, bo finga bato mabe, tozo yebisa bino ke eza ba pouvoir moko eza éphémère kala mingi te bokolela. Omoni biso ba grand prêtre to mesana lit. Toza premier ma obeta ata 10 ans lisuna kati ya lit. Mais bino bokoluka Esmeralda losako. Bokoluka place ya kokima kala mingi te. Biso tozozonga. Mais bataille de pes. PD na FMA yebine la loba. Bo koma na difficulté à kotala même na 10e ri. O mekika ko baluka kotala na 10e ri. O mekikaka. Yaka.
10e rue wana ekokomela bino lokola volcan. Soko opousa ni pemeni oziki. Boko bando kima 10e rue boke na poids lourd. Ou bien boke à partir de nini ya échanger wana obet côté bypass o baluki ko bima côté ba salongo ngaba po okende kaka na côté ya nini ya stade Kamanyola wana. Okobeta obeti côté bypass ou bien baluki na poids lourd. Boko bando le kalisu na limité te wana soko leki tozui yaka. Bo continuer ki voyou na bino mais boye bake bino bato bobanda ngote. Eza bato musu asala ngo lokola bino mais lelo basuka mabe. Merci mingi na bandeko to bolandi ngai. Merci en tout cas na FM Message Losako. Merci mingi na Esmirada. Esmirada Losako en tout cas. Moi c'est Kisangani Esmirada Losako. Merci mingi na Omakinda Omeonga, je pense qu'ils ont master à Liège si je ne me trompe pas. Omelonga na donne non, je ne pense pas qu'ils aient. OK, oizani pas bigoza Dadi Bayola. Oui, Dadi Bayola. Merci en tout cas. Stani Lombanja, merci en tout cas. Merci Mingina. Palva Bakemba Losako en tout cas. Palva Bakemba, merci en tout cas. Nanyoso Salaka na Landirango. Merci Mingina. Onyoso basa koloba. Na moniawa. Mutumoka lobi. Ceux qui sont Figaro, lobi. Et ça faux. Là, pour le président de la République, mais. De Gonangai. Linde. Tika Olia Mboa. Tika Olia Mboa. Ah, wana poto tozaki na maladie moko ba obengango vache bleue. Blue cow. Hein? Simple ce qui Figaro. Tika Olia Mboa. Bozo pia biso musala ebele. Tika Olia Mboa. Pour ngai mutu na komaki yango na ba Google, nga mutu na ko placer na ba journaux tout ya Europe papa. Nga mutu na ko ba ko marquer Félix afuta kanda ko $20,000 ngai. Omona pe boye. Mole mbwa moko munene, soupe amelia mafuta mbila. Bo diminuer pe mafuta mbila na mbwa. Polole. Charles Ngongo Losako ndugu. Wana descenda direct ya Patrice Emery Lumumba. Charles Ngongo Losako. Merci mingi na bandeko tu. Merci mingi na Nelito Massivio Lobini. Mawa mingi en tout cas c'est vrai, mawa mingi. Merci en tout cas bandeko. Na tala kombo oyo emonite, oyo bakena moni yango ate Niko Yuyale. Losako Niko Yuyale yo lobi somo penza okoki nzalate. Nani yango akoki nzalate. Invité o komanini. Invité so koningo komanini. Merci mingi bandeko na ngai. Nzambe apambola bino nyoso Gile Musese Senga yo lebi miyibi ya peuple malade. Merci en tout cas ndeko na ngai. Nzambe apambola bino. Je pense que na sukisia wa me ba kombo ezana mama na biso Mireille Bosange Losako. Mireille ki Bosange Losako mingi. Francis Sadiki. Ouais, les parrains. Ndugu, nafurahi sana kukuona. C'est papa ya Noah Sadik ndugu kabisa. Sarah Lotte, merci en tout cas. Sarah Lotte, merci en tout cas. Ah, olobi ni Sarah Lotte, olobi. Ngala bokechu tozo sakana batu. Toko sakana na binoko? Toko sakana na bino. Hein? Yo mole mbwa soki ya Sarah Lotte. Toko sakana na bino. Bino pe Félix au sakana na bino. Biso pe to sakana na bino. Comprendre? Toko sakana na bino. Bo sakana na ba combattant o ba tika les bleus. O bazo comprendre makambo te. O mo ndenge Félix a sakana na batu. Biso siko toko sakana lio, soki Sarah Lotte. Toko sakana na bino to timbeli code de verrouillage. Code de verrouillage to timbeli yango. Toko sakana na bino siko. O se préparer lobe obenganga mokonzi. Dites amen. Bolole mole mbwa. Awa nga izaka TikTok. Koti na buzoba okutana na buzoba. Pato wa okufa ba osabino bo Jenny Lembingazor Losako, Lucien Ekofo. Merci en tout cas Lucien Ekofo. Ah mais kaka ka changer constitution azo mona ngolo kola théâtre. Awo kanisa ki azana mbojimai olamuki ka boyo ozo changer nini. Mama Mireille Bosange Losako na moni pe kombo na lisusu likolo awa.
Merci mingi bandeko na ngai. Merci mingi bandeko. Bloc Kivusien. Merci Bloc Kivusien. Merci bandeko na ngai. Nga linga batali ba boko takawa. Ponga la muta direct. D'ailleurs nazo pesa pe yo numéro na ngai soki sara loti. Numéro na ngai yango 0032 493 42 77 04. Mais na pesa ka numéro. Mais batutu babanga nga. Bobanga nga point. Po bobenga kate. Biloko zolo ba wana obengi ngai na téléphone oyo kanenge chauffaka. Po na moni bilo mokutango bomona na biso ka se to ba camarade na bino. Hein? To ba camarade na bino te. Soko zolanda ngai na camarade na ote yo soki sara lot. Kendo lia mbwa. Awa eza place ba to mbwa te, eza ba to mayele nde balanda ngai. Merci mingi en tout cas na la grande dame Eunice Banze. Eunice Banze, elle est grande. Bandeko na ngai oyo aza kosala pona popile pona peuple na ye. Moto lobby sengeli médaille pona poto bandeko na ngai bato ebele ba magasin kangami ba congolais ebele ba kokite gouvernement Kinshasa et daka ba commerçant congolais te ko defisa bango ba mbongo ko appuyer bango te, mais la grande dame Eunice Banze il faut perso. Donc, moutou keza kopela avec maï. Carburant et maï. Azi ba attaque belé ba libanais et ba indien ba nini mais ba ko quitter. Parce que aza ay loko nzambe. Merci mingi bandeko na ngai. Nzambe a pambola bino émission ezawana mutu nyoso oyo aza na droit akozwa. Merci.